Ezalaki bongo à l'occasion, il y a culte d'adoration et action de grâce au Yesalemaki Kitoko sous la mouvance du Saint-Esprit. Mokolo ya dimanche 23 novembre 2025 Oyo, Kunana Église les ambassadeurs pour Christ, APC na Mokuse, Bwebake, le prophète majeur Gary Kenge, Asonaki trompette na Mukanda ya Jean chapitre 10 verset 10, Wapie pa ya lobelaki na mama na likambo Oyelobi, vaincre les esprits incubes et succubes. En résumé ya Matéa na ye, le prophète Gary Kenge atalisi na libota na nkolo ete Nzambe amemi biso na cheminement moko particulier wapi epai asili kotia pole na likambo etali motema na kati ya libota na ye. Talatina baprédicateur ebele bayebaki bongo koinsiste mingi na thème oyelobi c'est que Dieu attend de moi na kobeta mingi sete na oyetali importance ya kozala avec un cœur pour Dieu, un cœur pour l'œuvre de Dieu et surtout un cœur brisé. Tu peux penser que parce que Bossali na yemi kolebele, yango komo sali lobongo, mais c'est cet homme de nuit ou cette femme de nuit mutazo ya kotia désharmonie. Moyen boza na libala o ezali ya bien tezate. C'est ainsi que ba frère to ba sœur o balinga ba enseignement bazalaka na grâce na ba moment ya fiançailles na place kaka ya ba je t'aime ba yebi que tant ya je t'aime eza tant na observer comportement ya partenaire na nga ezali okomona par ba questions opposées à comprendre qu'il y a quelque chose bokabona ki lobi bien. Mais après beaucoup d'années comme mon boulot. Moi si na mobile ba vandi bien. Ba saute d'humeur, on a commencé nana posa ko lobali l'autre likamni nana problème te. Mobile a comme mal à l'aise. To moi si azo kende vers mobile ba réponse azo pesa ena lolenge. Donc désharmonie. Le voleur ne vient que pour égorger, détruire et voler. Ayeko yiba bino harmonie conjugale. Boana libalo le bozala na bonheur, toujours des conflits. Et aussi mbate. Kene kotala moi caractère moko boyo botaka na libala. Et utaka wapi. Souvent il y a pas conséquences wana. Et mingi facilité à divorce ezali. Mukolo musuda okanga biloko nanga na kokende eza mobali wana azo talisa yo ke ngana lingaka mbanda te nakofanda wa te nakokende je dois partir soit mobali mutakoloba na mwasi mokolo mususu ezali na kobengana kayo basi baze belé penser wana ya divorce au moins pena ba famille belé ceux qui babali divorce ba divorce eza à répétition. Tolobite que ba divorce nyonso et uti kaka na ba femme mari de nuit, mais il faut apprendre ya ko discerner masolo. Bino bosana grâce parce que bazote ya bino makambo wana ba tcheli bino pena ba livre, vous avez le temps ya ko yoka. Talana no ba conflit za na libala na bino ezandengini. Allez-y comprendre. Donc à l'église, nous avons un temps où nous devons parler du Saint-Esprit. Nous avons le temps où il faut parler de la gloire de Dieu. Il y a aussi un temps où nous devons parler de la délivrance. Ce qui est délivrance, c'est cela qui est biblique. Pourquoi Jésus a lobby aller chasser les démons, tout ça. Les démons, on a chassé par moi. Au bimi libanda, on a commis la station, au nom de Jésus. Mais ce sont des gens qui viennent à l'église, monsieur. Qu'est-ce que vous racontez? Un théologien a dit quelque part à l'obé, je sens une différence entre ce que j'ai appris et ce que je suis en train de vivre. Naomona bokeseni na makambo bateya kinga na o nazako rencontrer. Amen. Tobeti maworo makasi. Tolobeli manifestation, tolobeli conséquence, sikoto zongi, bisika mbuta muta bandaki.
mingi ya koloba ezali lisusu awa te po chaque fois nalobaka na bino toujours que malakisi ya boye okozwango nulle part ailleurs kaka awa na APC epai ya le prophète majeur Gary Kenge.